wana bosili komona awuti kokufa ndeko na biso Maître Moura na Lyon. Maître Moura awuti kokufa na accident ya musala akwei na immeuble na distance ya 30 mètres ou bien 30 et quelques. Maître Moura, jeune homme oyo bosili komona molimo na ye epema na kimia. Ba oyo balingi bamona video bisika akwei, en tout cas ebongi bozala na kimia pona kotia yango liboso fo kozala na kimia. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko jeune homme azananu elenge mobali Maître Moura yeyo nazali kotiela bino bisika auta kokweya pe bomona ndenge bazali komema nzoto na ye pe baninga bazali kolela. Moura ya kosala musala Telema. Moura! Ah, Moura! Béton! Bandeko bosili komona ndenge bamemi nzoto ya Maître Moura bomoni bandeko ndenge bazali kolela. En tout cas ezali sango ya mawa. Jeune homme kitoko elenge mobali akendaki musala ndenge bato nyonso bakendeke ye azongi te. Nakanisa boyoki baninga na ye ndenge bakolela. Moura yaka tosala. Alors bomoni oyo Moura, Maître Moura awuti kotika biso nazana mingi ya koloba te kaka mes sincères condoléances na famille na ye, mes sincères condoléances na bakongole nyonso pe na bakamaradi na ye. Tobotama pe tokokufa ezali nde bongo. Liwa ekokima biso te ndenge kaka tobotamaka. Molimo na ye epema na kimia epai akei nkolo azala na ye. Nasukisi na ngai awa botikala na kimia. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani à danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.